qu'on se présentait liboso à roi. Bible les autres roi a trouvé grâce liboso Esther. Puis attendre le sceptre royal. Normalement, le col Esther a été na mokolo ezala qui a été fallait à koufa. Mais le sambo qui ko couvrir y pesi ma futa na identité à sika. Bien aimé loin ni na libota na yo. Laisse-moi te dire, la prière est au-dessus de la prophétie. La prière est au-dessus de la prophétie. Na sepela ko bana bana nzambe. Le prophétie za kwa moto salisi examen. Mais le sambo za kwa moto amelikisi. Bako sakola pona soko sambeli to ko palper angote. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche Dieu en profondeur. Et ça n'est pas comme côté ko lekela nzambe na mayele. Nyonso souhaita ko zala nango matisa doza lo sambo. Nyonso souhaita ka okoma. Bisuko kenda ko luka musale pesa melaka ote kota na bozindo. Esther avait dit malgré la loi. Atana libota na bino bato basala kate yoko sala. Bien-aimé kota na bozindo ya lo sambo. Esther a luka ki nzambe. Esther a ebaki ke loi eza. Mais à mon akina nous le sambo eza likolo ya loi. Bien aimé tombola no ka lo sambo likolo ya loi libota na yo. Na bi problème na yo te. Mais ngana lingi na yebisa yo, la prière est au-dessus de la loi. La prière est au-dessus de la loi. Bien aimé tango moto akota kana bozindo ko luka nzambe. Même bato baseka ke bakanga ka monoko. Bien aimé peni na seka an. Mais à cause de la prière, tozo tanga Samuel to mona bana peni na te. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche Dieu en profondeur. Le sambo zana bakokia kokomisa yon kosi kati na libula bankosi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tango babwaki Daniel na libula bankosi. Merci Jésus. Bankosi bamonaki Daniel mokeli na bango. Pourquoi? Parce que la dimension que Daniel avait, bakoka ko simba ete bazomona oya kela bango kati na Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront point. Car je suis avec toi. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche Dieu en profondeur. Tomesana koloba que oui na sambe la kame ezana prière et prière. Dimanche Esther a lukela nzambe. Mobali ozalakana ya moni ndenge mususu bien-aimé dans le Seigneur. Okoza na ba problème na foyer na yo na mobali na utika ko expliquer bato. Nzambe wa peso libala wana ayebi problème ezotungisa yo. Funda mobali ane pa nzambe. Kota na bozindo exposer problème na yo pa nzambe. Nabandeko Balandi, instant devant le trône, émission ils allaient toujours présenter dans votre humble servante dédiée, la sœur Priska Mbuzi. Bisika ezomi bino nzambalola pambola bino ezana batebele bandoloba bandeko benga sœur Priska pour causer à l'issue parole dédiée pour kotiko sala nzambe non. Musala nzambe to koki otika ngote mais tozaki toujours na sama kula nzambe to bandeko ko banosela nzambe mais c'est juste que zoaki biso moi temps pour na ko sala émission et les cas na internet mais nzambalola pambola bino bato bande ko benganga to bande ko partager na bango bisika bizwami bino nzambalola apambola bino tokoki ko banda pour partager parole de Dieu sans que to zindana lo sambo parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 21 le verset 22 que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous les recevrez. Na lingito kumba mitu na biso to sambela nzambe mopesi na nyonso il est écrit l'air l'être les mouvements appartient à ce Dieu là ceux qui tozo pema tozo bika tozo tambola ezana makasi na biso te ezana ngolu na nzambe mingi tobota mana bango basila kokufa mingi tolamuka kina bona mokolo lelo pe bazole la bango ebele balamuka ki pe malamu basali ba accident ngana to futi nzambe nini poto bika oto zanango poto zanga kolia te pe akomela parce que Bible zo bato se soucier pour na lendemain na biso te lendemain na biso za ko appartenir na nzambe yawe to pesho merci pour te mokota kokani na yo to kumisio pour na makasi nzambe na lola tika itena za l'instrument yo lo bakati nanga bato bako disposer ton na bango pour na koka lilo bana yo ba bénéficier na oyo bongisi na mokolo lelo zala nzambe na biso du début jusqu'à la fin to bondeli bona kombo na ngwana Yesu Masia. Amen. Oui, nzambalola pambola bino mokolo lelo to ko partager thème moko eza intitulé le sambo eza likolo ya mobeko. Le sambo
la prière est au-dessus de la loi. Amen. Bisika ezwami yo na lingozo mwa bik na papier on noté parole de Dieu. Amen, amen. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, l'Ilobananzambe ndeza soubasma na biso bananzambe. L'Ilobananzambe ne salaka force ya mwana nzambe. Il est écrit dans le livre de Josué chapitre 8, le verset 1er, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Lolengeni ni mwana nzambe ko méditer parole de Dieu. Ceux qui azo tanga makomi na nzambe mikolonio sonde l'Ilobanzambe vanda kakati ya mwana nzambe. Tango mwana nzamba mikoti sakana bozindo ya komedite maloba na nzambo za nzambe ye moko nde akomaka odesi ya nyonso. Amen, amen. Na lingio noté thème na biso mokolo lelo, la prière est au-dessus de la loi. Lo sambo eza likolo ya mobeko. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nyonso kolekande na mesana ko bana bana nzambe parce que mission na biso na sambo kiloto yela eza basé sur Matthieu chapitre 28 le verset 29. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Qu'allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Toi, na sa mokilo pour na côté abana nzambe mabala te mabota te parce que on est matabisi. Amen. La Bible dit allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Nani ndaza disciple na nzambe. Eza moto azo kima mabe, eza moto azo boya ko sala o epe kisi maloba na nzambe. Nani ndaza disciple na nzambe. Eza moto azo tambola selon volonté na nzambe. Amen. David azoloba na Psaume chapitre 18, au bandi na 18e verset zo kita David azoloba aussi l'Éternel m'a rendu selon la pureté de mes mains. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme pervers, tu agis selon la perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards au temps. Bien-aimé, nzamba sale la kamoto selon l'olengi azol tambusa bo moinaye. Nzamba sale la kamoto tango moto azui conscience. Tango moto boyi vi wazanango a renoncer na vie ya mabe, alinga tika ngo pe atambusa bo moinaye selon makomi na nzambe. Tokotanga makomi na nzambe longo na bino, l'olengi na ute koloba. Thème na biso mokolo lelo ezali lo sambo ezali kolo ya mobeko. La prière est au-dessus de la loi. Nabi loi ezalaka na libota na yote bien-aimé dans le Seigneur. Ezana bato musu ba bota mabakuta na libota vo bala. Il faut nano sombe la maman na lopango. Ezana bato musu ba bota mabakuta na libota avant bota. Il faut nano avant bota. Dès normalement muto avant bota, il faut azwa libala. Je m'excuse. Mais na libota wane zali, il faut bota na probala. Alors ceux qui ont luki nzambete, ceux qui ont le côté na bozindo, et à l'osambote, je m'excuse, nzambalola a quoi intervenir pour la situation na yote. Ceux qui ont luki nzambe na bozindo, nzambalola a quoi bunde la yote, parce qu'il est écrit dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 1er, priez et ne point se relâcher. Pourquoi Nzamba zo conseil na baye ko liba sambe la pepa lemba sambe la balemba te? Pourquoi? Parce que Nzamba yebi aussi longtemps mutoza na sia mokilo azo vivre na kufite bitumba ekotika yete. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nyonso zo vivre ezaka kapoza na bomoy. Bitumbo za nango kotika oti mokolo ko kufa mo si longtemps za na bomoy ko lemba ko luka nzambe te kota na bozindo ko lukelongi na nzambe luka nzambe na profondeur parce que lo sambonde ko isaka ba loi lo sambonde sala ka moto koma o moto ko ki asueta kazala. Amen. Lo sambonde sala ka moto bimisa mutu abima na famille yebanite ma cause de la prière asali kombo à cause de la prière mokile kamoye à cause de la prière esika ba cholaye va changer maloba. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Luka na yon Nzambe. Na lingi totanga mokapo moko. Nous sommes dans le livre d'Esther. Esther chapitre 4, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, j'ai généré de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez les rois, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La ligne tout ça là un pas rétrospectif. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi na moi si on a combo Esther. Azalaki moi si aza juif. Et bah qui se retrouver dans mboka ya bapa ya bien-aimé dans le Seigneur. Mboka weza ya bangote.
Alors loi ezalaki na mobeko wana mobeko ezalaki na mboka wana ete ba juif ba koki ko simba sceptre royauté. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et nini yaki ko salema loi moko ezalaki voté kati na mboka wana ete ba périr ba juif nyonso. Esther loka komaki mwasi ya mokonzi akomaki un peu na négligente non loka nga naza na nga na trône naza mwasi ya mokonzi bakosala nga mabete. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors oncle ya Esther atindi maloba ba yebisa ye akanisa te lokola ndenga komi reine azo bossa. Alors Esther akomaki komi bossana ki avant ya koma reine ezalaki na reine moko azalaki wana soka longwa ki ezalaki à cause de la loi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ezalaki na loi moko ezalaki na mboka wana lokola la reine Vati akendaki ko bana ko mépriser maloba ya roi liboso ya ba serviteur na ye nde salaki ete balongola Esther a remplacé. Alors Esther akomaki ignorante, Esther akomaki ko négliger. Oncle na ye Mardochée atindi bayebisa ye abosana te ki ataza na ndako ya mokonzi loane ko simba ye. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Esther maloba ne simba ki ye. Esther maloba ne kotaki kati na motema na ya lobi non na bitumbu ekomelinga ba problème ezoyelanga intervention moko eza c'est lo sambo eza c'est na seul moyen esala kaite to kutana na nzambe eza na nzela lo sambo. La Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi. Bien aimé, la Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez. Là nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 21 et verset 22. Exception na nzela lo sambo ezala kate. Loi ezala qui déjà voté, bien aimé. Et c'est qu'il faut pas périr les juifs. Maintenant, les juifs, il faut pas couper, bien aimé dans le Seigneur. Ni n'y a qui ko salema. Esther a lobi ba gêner le kolanga. Nga pe na ko sangisa ba servante nanga. Toko gêner. Toko mela le côté toko lia le côté pendant 3 jours malgré la loi. Et si quand maman na likambo nanga eza yangwana. Esther a lobi malgré mon beko na kokote pa ya roi. Oh my God. Ezalaki na mobeko moko ezalaki wana. Lokola roi ezalaki na basi ebele. Ce que ça tourne yote ya komona roi, ozana na droit te okendo kuta na roi. Mais à cause de la prière, bien aimé, laisse-moi te dire. Nzamba zana makokia kolekisa nzoko na lidusu ya tonga. Amen. Loi ezalaki Esther alobaki je suis sûre et certaine. Lokola na luki nzambe pendant 3 jours. Lokola na zo lukaye pendant 3 jours malgré la loi na kobona roi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Naibi loi ezana libota na te naibi loi ezana mboka na yote bien-aimé. Tika ko expliquer ba problème na yo pa bato. Muto zo kende ko expliquer zana problème tom suko le kayo bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ko lukanzambe na bozindo pona problème ezo tungisa yote. Tom subo bela maladie moko eza héréditaire ko na bino nda bela kango eza loi libota. Ozana makokia ko kata singana pe ba oba ko na simana yo ba bela lisu maladie wana te. Bien-aimé dans le Seigneur. Lo sambo eza likolo ya mobeko. La lingito kita moi mokie. Na Esther chapitre 5 le verset 1er. La Bible dit le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, ezalaki na mobeko, ce que za mokolono to koki kokuta na roi, koki kokendete po kokufa. Tala o lo sambo ezana makoki akosala bien-aimé, lo sambo ezana makoki opeso identité mosusu. On se présenter libosa bato batanga koleka yo baponi yo à cause de la prière. On se présenter libosa bato bazana la possibilité koleka mais baponi yo à cause de la prière. Bien-aimé tango ko matana lo sambo ko mona grâce à Nzambe ko sopa na likola bo moina yo. Sceptre royal le pesa melaki ba juif te à cause ya lo sambo Esther asalaki. Premièrement Esther azalaki na conscience non. Na ko jeûner pendant 3 jours malgré la loi. Premièrement je qui na nos conscience. Si azo sambela ba que loi eza. Mais tombola qui prière au-dessus à loi mboka na ye. Bien mes Bible sur le roi tanga moni la reine Esther. Après 3e jour, la reine
ake ko se présenter liboso à roi. Bible zo ba roi a trouvé grâce liboso Esther peut attendre ye sceptre royal. Normalement le col Esther ayaki na mokolo ezalaki a été fallait ya kufa. Mais le sambo ke ko couvrir ye pesi ma futa na identité à sika. Bien aimé loni nezana libota na yo. Laisse-moi te dire, la prière est au-dessus de la prophétie. La prière est au-dessus de la prophétie. Na sepela kubanaba na nzambe. Le prophétie za kwa moto salisi examen. Mais le sambo za kwa moto amelikisi. Bako sakola pona soko sambeli to ko palper yangote. Bien aimé dans le Seigneur, cherche Dieu en profondeur. Ezan elo komo kote ko lekela nzambe na mayele. Nyonso souhaita ko zala nango matisa doza lo sambo. Nyonso souhaita ka okoma. Bisuko kenda ko luka musale pesa melaka ote kota na bozindo. Esther avait dit malgré la loi. Atana libota na bino bato basala kate yoko sala. Bien-aimé kota na bozindo ya lo sambo. Esther a luka ki nzambe. Esther a ebaki ke loi eza. Mais amona kina nu lo sambo eza likolo ya loi. Bien-aimé tombola no ka lo sambo likolo ya loi libota na yo. Na bi problème na yo te. Mais ngana lingi na yebisa yo. La prière est au-dessus de la loi. La prière est au-dessus de la loi. Bien, mais tant que moto kota kana bozindo ko luka nzambe, même bato ba seka ke bakanga ka monoko. Bien, mais peni na seka an. Mais à cause de la prière, tozotanga Samuel to mona bana peni na te. Bien aimé dans le Seigneur, cherche Dieu en profondeur. Le sambo zana bakokia ko komisa yon kosi kati na libula bankosi. Bien aimé, laisse-moi te dire, tango ba boaki Daniel na libula bankosi. Merci Jésus. Banko si ba monaki Daniel mokeli na bango. Pourquoi? Parce que la dimension que Daniel avait, bakoka ko simba était bazo mona oya kera bango katina Daniel. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront point. Car je suis avec toi. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Bien aimé dans le Seigneur, cherche Dieu en profondeur. Tomesana koloba que oui na sambe la kame ezana prière et prière. Dimanche Esther a lukela nzambe. Mobali ozalakana ya moni ndenge mususu bien aimé dans le Seigneur. Okoza na ba problème na foyer na yo na mobali na tika ko expliquer bato. Nzambe wa peso libala wana ayebi problème ezotungisa yo. Funda mobali ane pa nzambe. Kota na bozindo exposer problème na yo pa nzambe. Ye wa pesa yo ango, ye moko intervenir pour la situation ana. Bien aimé nzamba tininga na lobela motema nyonso bandaye komitungisama. O bandaye ko ba famille modèle ni na bimela nzamba ebi pourquoi bimisa na libota wana. Tamusu yondo kelama po obimisa libota na kati na bowumbu. Mais zinda nano bimana ba futilité kabwana ba désir charnel. Kota na bozindo ba besoin na yo nyonso nzamba yebi yango. Mais yo lukana nuye na nzela lo sambo. Bisike zombi nzamba lola pambola yo. C'était votre humble servante de Dieu, la sœur Pris Kambouzi. Je suis arrivé à la fin de cette émission, Instant devant le trône. Totina mapoto sale la nzambe yangonde mission na biso yangonde toela na samokilo nzamba lola apambola bino nzamba tika bino te na pamboli na pesimbote na maman GH ya papa Osé Amani pour na espace pour na encouragement pour na musala kitoko ya nzambe bazo sala nzamba lola pambola bino atika bino te na pesimbote na mon papa le révérend Jacques Mbia bisika nzamba pambola ye Nzamba pambola moto azalaki derrière la caméra. Apeshio Mbote Papa Blaise. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola bana nzambe tokomi na suka. Togumbi moto na biso na losambo. Yawe to pesho merci bandeli pesu keza yo nkolo nanga. Bakomi na wezo ba moko takoki koyepa ina yo soki yo bengi ete yondo bengi nga kati na mosala wonzam. Yondo tindinga na réveiller encore mémoire ya bana na yo. Otindinga na sala mosala na yo nkolo pona intérêt na ngate mais pona intérêt ya trône na yo Yesu. Olobi na makomi na vous me servirez, j'éloignerai de vous la maladie et la mort. Vous me servirez et je vous bénirai. Seigneur yo yebi désir à motema nanga. Seigneur pambola libota nyonso tika kitompo na koka liloba na yo. Yawe nzambe na makoki nyonso. Zo esika na mitema bato bakoka bati yango na misala. Soko kozonga te pesa biso lisumo kolo alobi tokozanga te kotombola kombo na yo na kombo na ngwa na Yesu Masia nde tobondeli amen. Que Dieu vous bénisse.